Ya yo sana suya na ngai. Okuma vraiment maman. Oyo ko rappeler nga la miso batu boye. On a bien monté. Bino. On mérite comme on sous les qui non comme on sous moi na yo. Maman a sacrifié bino. Mais sacrifié bino pour na makamuna. O sacrifié biso. Na nini biso yo tozao. Ya na mwasi yo. Ngaye yo naza. O sacrifié biso. Na nini? Oh yozo lela hero. Ton enfant na bino na bozo c'est la maté pour na makama bazemina. Et ça n'a pas passé. Et ça n'a pas passé. Gane za responsable ya bazemina bino. Mama. Hero! Zonga au moins Nzamba asunga ye aluka de défense à finaye na côté spiritualité papa chic il y a aussi d'autres personnes autour benga bango que ba fils ya perdition na katia le frère il est en train de promener avec une mission moko ya ko détruire via bateau na biso ke maman biso abota bango 5 eza 5e ya maman la biso 5e ya maman na biso donc libele maman biso mais lipo maman biso eza 3e après 4e 5e de maman leki onga na zana o bozani ndako moko o nganga tindi kesi donc on a même sous-vêtement et puis on a même vu qu'elle a qui rempli d'égoïsme na ko ko boya té parce que pour ça la ngeza na za ra célèbre na sala qui en comme d'habitude même procédure na même pour no kata va plus les a même procédure na sala qui nganga aza ko senga biloko ya parti ya nzoto ya moto. Première des choses parce que na mboka ya molili Satana ndenge na lobaka toujours a créé akate a multiplier akande. Satana ko tu ko senga moto yelangai exemple perte blanche ya mama leki na yo ya tata mwasi na yo ya koko na yo ye akoso ba perte blanche wana na mboka molili ako multiplier yango tango azo multiplier yango nde akotu ko kabolela yango tango mususu basi 1000 na kushaki na mama leki tango kushaki na mama leki et non que le bini na qui bien teno qui le mo le kinga héros plutôt pardon na qui le mo le kinga le bini na kushaki na mama leki na kushaki na donc tango oyo déjà moto aza ko kende ko lala na mama leki na ye aza ko kende ko coucher na ndeko na ya mwasi eloko liboso ya ko mema na kati ya bato wana to na kati ya libota o ezali inceste. Et le coup là déjà que nous avons inceste wana et qui a konfongola déjà ba porte d'entrée ya minene oyo peut-être après même ba année na ba année et que même pas conséquences yebele. Donc c'est-à-dire que montunio surtout oyo déjà que akusha nan de kona mobile akusha nan noko na ye nan de kona ye déjà asa na se ya abomination asa déjà na se ya malédiction. Parce que ndeba za wana ba nyo surtout asa maudit. OK. Ba ça maudit, ba ça déjà kobeba. Mais ce que conséquence na ezali nini mbandoni ni o yef sengela joie mwana wana conséquence ya biloko wana ezali ke lelo na Kinshasa eza lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur pe kokoma nkolo lopango occasion à ne pas rater bas terrain à vendre ya ba dimension lokola 20 sur 20 20 sur 17 20 sur 15 na quartier Pibois commune ya Ntele à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yango yo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc, où est là déjà? Benganga la lumba ou po aux apesika na. Nous mo moni kenga mo na tamboli. Na
tamboli mai ezali pe so lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te bibwa donc entrée à station bibwa koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Car ces bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ, bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katinao esika. Ngonga yango, ta ya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekolesa banetike, ekosombela bango jus, tolingi to fete na banetike, maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso, pour la fin de l'année oyo. Non, les a fait bana. Tozana banetike, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus. Ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin. Biso toza bana ya nzambe. Tant toko soutenir bana wana, tozo ko tisanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te. Biso nde ba papa na bango, biso nde ba mama na bango, ba yaya na bango. Parce que le Seigneur déclare qu'il est le père des orphelins. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela mwa jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda de na yo auprès na bino kobondela bino pona tosunga bana wana basepela nzambe pa kosepela na biso. Merci beaucoup. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mbote bandeko balandi ya Chebiso Télévision, bienvenue sur votre chaîne. Ndena le bara toujours, chaîne Oyo Ekokani na yo. Un grand merci à vous mesdames, messieurs. Nasenga Ranabiso, Untala Chebiso Télévision, on s'abonne na noter, s'abonner s'il vous plaît. S'abonner pour être au rataka ba notification te toba émission nyonso ya Chebiso Télévision. Un grand merci tout d'abord na sponsor na biso officiel lié à Tika Rabiso te na bara toujours que tala bola mo asala biso me bola mo kaka a koti biso na 2024 ana on peut bandi ya sika. Oui, to koti nzama bateli biso, tous en bonne santé, to bela raté, tous en bien. Un grand merci na yo sponsor na biso. Alors, lelo to zongi lisusu na émission mokola lelo, to monaki lolenge kani émission o elekaki ya ndeko o ya kenai ko simba kisi po abimina Mama leki na ye, et puis abimina grande sœur na ye. Nganga kosie. Po abimana bango, azui, basuki na bango ya se, makamoleka ke bele. On va toujours que pour ko expliquer, makamwana malamu, et sengli to benga moto, oyo, amona pe aviva, kindoki yango live, raison pour laquelle to bengi si sous papa, je suis qui tout là, amekampe ko expliquer biso, pourquoi banganga basenga toujours biloko nzoto ya moto. Est-ce que c'était prévu que tout c'est important? Moi, na abimana maman leki na ye, na grande sœur na ye pour azwa succès. Est-ce que succès to bota maranango, to nganga mtape sera succès. Mais sur nganga pe sera succès, pour ni banganga bango baza ba immeuble te. Comment expliquer phénomène wana? Ça la maranenge nini? To relobela on émission pour la lelo. Un grand merci aussi na ndeko Elias Denis Mosolo. Thomas Fabien pe na pesi mbote o azali pe ko ça la réalisation et émission oyo. Je m'avais dire bonjour na papa Josué. Papa, bonjour. Oui, bonjour papa Chic. Bonjour et bienvenue encore une fois. Vraiment, bonne année, hein, bonne année. Voilà, na 2024. Vraiment. Mbali bosona yambayo na année ya sika ya 2024. Na banzi bon les kagi très bien en fait. Oui, nangol nzambe quand même ça va parce que tous autres sont en vie, nzamba ma bateli, peut to année donc quand même elle est bien. Très bien. Voilà, papa, quand même, sur le sambo. Seigneur, les grands dieux, nous sommes toujours dans le baka, battez la chaîne chez Bisso TV, battez la PDG Nayango, battez la bande de cognos sur l'émission,
Pambola aussi, bandeko nyonso ba partager et Pambola aussi bandeko nyonso ba s'abonner na chaîne Oyo na Compagnie Christ. Amen. Amen. Papa Josué Kitula, o lani malamu dossier to nango awa yo zali moto yo vivant makambo yango kindoki omona, mais pourquoi banganga basengaka toujours biloko ya nzoto? Po basala nango nini? Papa, je suis première des choses. Nganga azako senga biloko ya parti ya nzoto ya moto. Première des choses parce que na mboka ya molili Satana ndenge na lobaka toujours a créé à kate. A multiplier à kande. Mais a créé à kate. Satana kotu ko senga moto yelangai exemple. Perte blanche ya mama leki na yo ya tata mwasi na yo ya koko na yo. Ye a cause ba perte blanche wana na mboka molili a ko multiplier yango. Tango azo multiplier yango nde akotu ko kabolela yango tango mususu basi 1000 pour pas être malade, pour pas avoir problème ba perte blanche. C'est pourquoi au monde tango mususu mutazui ba kisi ndenge nyo surtout mais perte blanche et ça aussi la nazo ta mototé. Neti ça fait moins 2 semaines ou 3 semaines. Donc tu connais la délivrance modèle wana maman so ka koti si le boko na se abomwasi na ye eza ko bima quantité lokola mbika mais azuba kis na niveau nyo surtout ezo tenir te donc ezalaki déjà biloko oyo azui satana multiplier yango abwaki yango comme une maladie comme une virus et ce qu'on doit comprendre eloko papa c'est que ce que tozui na psaume 91 Bible eza koloba na biso David eza koloba lobi même malade oyo eza ko tambola na katikati ya butu to na katikati ya moi et que soit bisoté donc c'est-à-dire que na katikati ya molili to na katikati ya butu to sali na ba malade ya butu peut to sala ba malade ya moi oyo eza ko tambola na kati ya moi peut to sala ba malade oyo tambola na kati ya butu et donc ce sont des choses oyo Satan tanga za ko senga et le parti ya nzoto ya mutu to makila na kata nzoto ya mutu to poil na kata nzoto ya mutu na pari na yeke zala po a multiplier yango po ayeba comment ko tuko kabola malade na nzoto ya bato parce que Satan a créé akate ye a multiplier kaka. Mais comment na l'homme de Dieu comment na lelo yo ndeko na biso wana et puis basengi ye accoucher na maman lekina ye ainsi que na grand sœur na ye ils ont un impact nini tango bandeko to pe mwana ko coucher na ba parents na ye to na parents na ye to na tata mwasi to na yaya na côté spiritualité il joue un rôle ni to be na ba o bati basali yango na côté spiritualité il faut que mwana wana aza mwana oyo au moins nzamba asunga ye aluka de défense afina ye na côté spiritualité papa chique il y a aussi d'autres personnes autour benga bango que ba fils ya perdition ba fils ya perdition et ça na ba comme si autour benga ba race de vipère donc mon marque wana peut-être depuis le commencement azali mutu oyo peut-être certes la tinda na kati ya mokili pour apporter kaka mission moko ya destruction na kati ya le frère il est en train de promener avec une mission moko ya ko détruire vie ya bato donc tango oyo déjà mutu aza ko kende ko lala na mama leki na ye aza ko kende ko coucher na ndeko na ya mwasi eloko liboso ya ko mema na kati ya bato wana to na kati ya libota oyo ezali inceste et le coup là déjà que nzamba lingaka inceste wana et qu'il y a kofungola déjà ba porte d'entrée ya minene oyo peut-être après même ba année na bané et que même ba conséquences ebele et quand tu comme ma pauvreté et quand tu comme ma liwa et quand tu comme ma célibat et quand tu comme déjà mbinde côté na kati libota donc c'est que oyo le frère à côté ici péché mais à côté ici l'abomination à côté ici mbindo donc muto marque wana déjà neta saliwana donc abomi déjà famille abomi de chaque famille, à partir de chaque famille. De maman qui à côté de maman qui n'a pas malédiction, à côté de de gona moi c'est n'a pas malédiction. Donc c'est-à-dire que montenio surtout, on a déjà qui accoucha nan de kona mobile, accoucha nan no konaye, nan de konaye, déjà asan a c'est abomination, asan déjà c'est malédiction. Mais c'est comme il y a mis le point dans ma camouna. Sacrifier biso na nini biso yo tozao ya na mwasi yo ngaye yo naza o sacrifier biso na nini o yo zo lela hero
Ton enfant n'a bino na bozo c'est la maté pour na makamba bazemina. Et ça n'a pas passé. Et ça n'a pas passé. On est responsable à bazemina bino. Maman. Héros. Fanda. Pardon. Te Fanda non. Fanda. Yoka minene. Fanda non. Yoka minene. Héros. Parce que maintenant de l'air au loba. Oh, boyo qui ezali. Ah ba ka ça la besoin faire la vérité. C'est la tati. Vous allez voir maman là nini. Tati. Vous allez voir maman là nini. C'est ah non. C'est terrible ça. Tati, songa no Fanda. Tati. Avec besoin de maîtrise, Toyoka, il y a des vérités ou choses à cacher par rapport à Yango. Toyoka. Mon abomi ni bota. Abomi famille abomi. Tati, na le besoin de kimia. S'il te plaît, na besoin de kimia. Il y a divine. Il y a Davina, Nabi, Osonga, Ofanana. Nini kama mwana unazali yo nini ya disapai. Donc malédiction wana il faut kokutana na mosala nzambe oya yebi ngenge nini malédiction longwaka parce que lisumu balimbisaka yango mais malédiction ba purifier mutu il faut ba ngenge nini ko duko purifier mutu pour que lisumu wana longwa to mbindo wana longwa parce que nde baza wana bango surtout baza maudit. OK. Baza maudit, baza déjà kobeba. Baza déjà famille, ça déjà kobeba et le frère si au monde y a celle le kowana, a déjà une missionnaire oyo missionnaire moko satanique on s'appelle satana atinde na kata mission wana atinde na kata mission wana pour à détruire toujours de à même inceste na kata libota. Mais ce que conséquence na ezali ni mbandoni ni o yef singela joie mwana wana conséquence ya biloko wana ezali ke bande kwana ya basi ata babali libala ke simbakate ata baboti libala wana ekefandaka kimia te et le 2 na kati ya bana na bango ndenge bakobota bakoye ko risquer peke ndeko na bango bana wana na kati ya bana na bana babimana na bango donc et ça déjà ba conséquence parce que il y a déjà une porte d'entrée et ça déjà porte ba fongoli et porte ya fongoli papa chic et ça porte oyo et kotika la génération à génération ce qu'on a dit famille en ndenge wana okoya komona ke na barrière parent na bango okoya komona sala ki pe na bato ba kometa ke loko wana. OK. Omoni et ça pe na bato ba kometa ke loko wana peut-être les frères ayo aussi bien conséquences moko o ayo kokuta déjà que non famille ezala peut-être fandi peut-être koko ya bakoko na bango abimaka na bato pe ndenge wana abimaka na bande kone pe ndenge wana siko ye comme peut tour na ye et yango moni ko sala loko wana po azongi ça peut-être et loko wana na kati ya vie. Mais comment na sikoyo ba mama leki aleli ndeko aleli est-ce que aozala maudit ne onbi ke vine ko beba libela to suki lelo a bongoli motema ekoleka nango papa chic montako to bongola motema mais ba conséquence et hollandais kaka et gelanda. OK. Parce que il faut aller quand un service à purification. OK. Il faut pas purifier. De ça coûte tout que l'eau que nous sengela ye parce que nous tu expliquer yo eza pona na bakawana il faut mutu oyo samba bengi a pesi mission pe ayebi ndenge ni service salemaka pona kata délivrance et ça la carte to chasseur ba démon na kata délivrance et ça na biloko mususu ezo senga purification na kata délivrance ezo senga biloko mususu mutu azoka bate na kata délivrance et ça na biloko mususu ezo senga kake mutu bo sala ye service à scène. Donc na kati ya biloko wana ata bongoli motema na ye il faut aluka nzambe na profondeur pe nzamba sunga ye soki lokola ke lungi nzambe na profondeur te ye moko pe bana ne ba kosala loko wana parce que ça déjà inceste abengi déjà démon inceste abengi déjà un esprit à côté na kati ya libota na bango to à côté na kati ya vie na ye donc a fongoli déjà ce que nous appelons des portes d'entrée yango ndeko fongoli. Mais Moutoune ezali l'homme de Dieu lelo mwana na kene ko tabonda kwa nganga parce que il a besoin à comme la succès. Est-ce que succès wana banganga ba pesa kayango mais quand on explique phénomène wana ya mutaki na ndako nganga zimbongo après quelque temps a profit
malgré mbongo ba c'est 10 ans 20 ans est-ce que nganga wana mbongo apesa wana et utaka wapi mais ko expliquer ce phénomène wana ya kibunga parce que vous avez ancien nganga mone ko sa makambo wana papa Chic je crois et ça n'a vexé moko ce que elinga mtu na koloba yango Josué chapitre 1er bande ko batanga yango Josué chapitre 1er verset 2 ou bien Josué chapitre 2 batanga yango Nzamba tanga za ko benga Josué aza ko promettre Josué sécurité succès élévation donc c'est-à-dire que Satan a salaka ne loko oya kotu ko pesa bana na Nzambe te voilà to Satan a zane loko te oya kotu ko pesa mutu na kati na ye papa Chic ndenge to bota maka awa mutu na mutu abota maka étoile na ye ce qui Satan a pesa ba succès ndeko facilité ndeko fiti lelo to zo mona ka so pela ce qui Satan a pesa ba succès papa nde ba bozi na basila te ba evoloko nde lelo même wera facilité tala kaka kimi la postuler simbité papa il faut y beloko moko ke non mutu nyonso tu o Nzamba sala mutu nyonso tu tango Nzamba zo benga ye Nzamba tsala ka déjà papa Chic mutu na mutazana étoile na ye étoile obiso to sala kana ngo to étoile mutabota makana yango Satana ayaka kaka attester na kati ya étoile ya mutu wana et c'est loko ni nezali to so le exemple il y a famille il y a bawera au moment que Patrice a sali la Nzambe asimbi ki cité mais comment que Patrice a sali kombo donc c'est à dire que na kati ya famille wana et ça déjà une étoile à koyemba et ça déjà une étoile à bachantre et bala na étoile na ba ça déjà une étoile na bango alors Satan a tali na kati étoile o ya famille na bino atali na kati étoile o Nzamba tia na kati na yo Satan a ko concentrer étoile wana ce que c'est que étoile wana est régné pendant au moins 60 ans, ou étoile wana est régné pendant 50 ans, Satan a concentré étoile wana a fini yango, a péché yango pendant 15 ans. Tant 15 ans, on resale la étoile wana, on a mon succès makasi, a peli, a yokani, batunyo surtout ba moniye, et na simana yango, a kozwa, succès na tango gesila, a to zongeli lisusu. Que na ye na bomi tata moi si na bomi koko na bomi batunyo surtout bon pesa nga succès a repesa ngo susute parce que na kati na yo et le ko wana ça susute yango no monike Satana a kotuko ya kokuta a koto pesa succès te a koto pesa élévation te a koto pesa mbongo te Satana ndenge na uteko le bano papa ne bandeli ya multiplier kaka oya kuti na kati na papa Chic a multiplier yango oya kuti na kati na nga a multiplier a ça de l'autre côté c'est un pauvre piaquer mendiant asa de l'autre côté yo talana nganga yemoko même likambo to soko le bela papa o sali e ba to soko le bela même ndenge moko tu tuna même pour na pasteur oyo abuti ko zwa abuti ko bala soki mineur pasteur Kas voilà ko bala et l'on appelle ngala tuna yo d'ailleurs parmi question suka comment la pasteur wana ko bala une affaire de 13 à 14 femmes et puis les lois qui na mineur yo isali ondeni. Mais avant tout, on a besoin aussi question à liboso na tunakio. Question à liboso ya ngwana papa nangai donc ndenge na uté ko répondre wana donc Satan a multiplié kaka. So akouti le côté papa on peut sur le côté. So akouti le côté on peut sur le côté. Yemoko banganga wana ko mona nganga na kati na tane le côté. Mais on peut se batu mbongo akisi. Donc yemoko na kati ne pe loko ko multiplier ça té. Vinganga papa. Après si moi na passé kisi, il faut passer pe bana na ye. Pourquoi bana nganga basakene le côté? Parce que nganga yemoko aboti bana wana asane le côté, bana ne peut pas bimba asane le côté, asane le côté bana na yete. Yango bana nganga basaka ba pauvre. Donc yango mon papa Chic domaine la spiritualité et ça domaine ça na ba réalité et ça domaine ça ko tambusa biso na makambe belé bato bakendaka pa nganga papa au contraire bakendaka nde komi kotisa na kati ya bitumba nzambe papa Chic to sobontela soko luki kaka nzambe na kati ya bosolo papa Chic nzambe ko pambula. Soko luki kaka nzambe na kati ya bosolo obangi nzambe otambo na kati ya nzambe papa tanga de Genèse jusqu'à Apocalypse l'homme le plus riche et ça nan un chrétien c'est Salomon. Bible le banda mo kile kokufa ti banda mo kile selma ti kokufa mutu ta ozala bosui lokola Salomon. L'homme le plus pauvre c'est Lazare. Donc c'est-à-dire bobola na pauvre na bosui nzamba kanga tous les coins wana atikela ça donner le côté. Donc ce que kanga mika la nzambe papa o bangi nzambe o tambo na kreta nzambe nzamba ko pangola.
Tu peux le soleil à papa casse pasteur na biso casse. Le loyo ayoksi bino soni. Le loyo ba pasteur na kala quand vous parlez d'un pasteur atumuta banga mosali na Nzambe. Mais le loyo kombo ya pasteur et sambwe. Kombo ya pasteur et comme ya ba escroquerie. Pasteur a komi muta lukuta. Comment expliquer? Mais le loto moni ndeko na biso casse ko bala mwana muke. Oya koza la koko na ye. Est-ce que biloko na tobenga ngo kisi tobenga ngo posa ko bala basi to azali na iloko mo batama na sima ya lolenga bala kabasi? Vraiment papa Chic ceux qui bokotia image que ça la bien même photo wana botia yango ba botia yango. Et ça question mo que ça très important. Mais eloko liboso na koti ko répondre bandeko ba pasteur bazo koma miyibi ba pasteur ba koma lokoso ba botama na yango. Papa Chic pasteur aza muyibi pasteur aza lokoso abotama na yango. Et les deux nzambe mutabenga yete. Aza appelé par Dieu te. Papa Chic ngandenge na za awa. Soki na escroquer mutu na tongo 7h 9h il faut na bando ko sentir le Saint-Esprit fois 5 kimia abando ko expliquer nga ko escroquer mutu oyibi eloko mutu enfer ezali jugement ezali. Papa Chic mutu azo ki ma enfer te mutu azo ki ma jugement te ne dis pas qu'il est un pasteur. Akenda la première cialité, akenda la visiter la première cialité, visiter la deuxième cialité, à visiter la troisième cialité. C'est pourquoi mon azo sala makambo ya yebite. Papa Chic, nga ta passe no escroquer mutute. Oya mona même dans la chaîne bonne escroquer ya benga yo. Ayebi so que le prophète de Josué escroquer ngai. Mutama walobo kabelanga papa soit futa transport. Papa na tindelo 1000 francs. Oui, na rotobo yate. Et ça la batumi balemi satu. Oya lobi que papa soit 1000 francs sungayo. Soko moni papa ngai mutu loba soko yoki ke mutu. Alobi bongo c'est que na kati na ngai na kuti aza chrétien te na koto sungi na prière te. C'est un aventurier. Leti nde comme ça so benga papa. O soutenir la prière. Yé moko papa anatela na profil na yeboye ni rebelle rasta atobola matoyi atoboli na zolo. Charles yango pesa nge belebo ya nini. Papa no soutenir yote. Atolo binanga zoba million yango yo papa ne kosenga yo merci na ko soutenir yote prière nanga ke sala kensambe sunga ya se repentir. Non que nous senga biloko yo sengite parce que na que nous souffrir nzambe na pamba. Likambu ba chrétien bokangelo koyo. Même andeko bazo sembla na kati église wana. Le pasteur Pierre akendaki ko soit mineur parce que comment qui prêt à kokufa. Kangelo ko na so bono Papa Chic. Na bati na le kakiawa pour nous expliquer yo et là comment c'est important. Na bisa ko na belle élection. Kinshasa trouble les ala na moté. Oh yo ki batu bazo lobo makile ke so pana non. Makele ke zala kama mukie na est. Soko landi prophétie na ndene expliquer ki yo romo nango équipe exact. Kangelo ko na so expliquer papa. Pasteur Pierre a comment qui peut kufa, comment qui prêt à kufa. Oui, a comment qui prêt pour kufa. Et la spiritualité a côté kufa bongo te pour comme ça a besoin à vivre, il faut avoir mineur. Un mineur a quoi ko chauffer yé. Mineur a ko bakise la vie. Namboka molili ba koma ko to baba to zeli ko utiliser ba mineur ko landisa ma vexé oyo tango David a comme malade ba to ko zwa mon mineur ba to ko zwa vierge ba poussier peneya David Bible le bi pour a chauffer yé D'accord. et na domine la spiritualité car ça qui ko sele loko wana parce que il est près de mourir loko la monaki ke na spiritualité na ya soko ke ne pas kufa akokai ko ke ndenge wana te il faut ba ki sa vie. Pour baki sa vie, il faut que nous reçoive moi na moi si oyo ayebi mibalité, mais il faut que nous reçoive mineur parce que makile ba mineur gangaka, makile ba vierge gangaka. Et basi azana bango na ndaku, basi wana bango nyonso tout casse et si a kasa bango. Casse et si a kasa bango. Lokola
akasa bango baza lisusu na vite. Ce sont des étiquettes. Où il essaie à cissé, à utiliser ma grâce na bango surtout. Et c'est pourquoi il était obligé ya kokendo kozwa ça innocent, makila ba innocent. Et moi na ko kozwa na moké asa innocent. Oyo ba pesi libala na volonté na yete. Oyo tata na ye akeko pesa ye et pas ya casse. Moi na wana ça innocent. Et les sables des innocents et gangaka et pesa rabi vie et bakisaka vie et bakisaka makoki. Et c'est pourquoi moni casse tango oya ko découvrir moi na wana ya mineur. Casse na place à Koufa na 70 ans, casse à côté comme ça fait 80 ans. Ok. Parce que moi a poussé Mikolo la spiritualité. Aïe ko dévierger. Ko dévierger makila oya liboso oya ko bimala nzota mwana wana, ça sera une énergie vitale pour que casse a continuer à vivre. Wow. La spiritualité c'est bongo. Et là, je cite le nom. Parce que l'oko ya sali, ya yebi yango. Et ça, bisiko bisonyo sotouti. Papa, yango zomona la plupart, bolimbe sangai. La plupart des chrétiens, aucun de l'église à bongo, aucun no kuta mi tuke tenda mi kolongo awatikuna. Aucun église à bongo papa, aucun no kuta ebele abatu. Basoka ni sango église, ok c'est l'enfer. Comment la base ebele les sous mes à côté ni? Koba la basi ebele eza mabe eza mukolo bongisa yango tokoya kolobela yango po bato nzamba saela na biblia bazaka na basi ebele bazaba polygame aujourd'hui David aujourd'hui Salomon bazé belé pour ne pas citer les noms. C'était des amis de Jésus. C'était des amis. Différence des années. Entre les amis et l'église, c'est deux choses différentes. Les amis batambolaki na loi. Mais le moment que Christ a eu, église et botami, kolo église, a pesé nzela la polygamité. A pesé nzela la polygamité. Oyongana yebi peut-être, nous commençons de retourner au lobela et ça divorce. Mais na permettra te batu, on be ba chrétien c'est la divorce. Christ a payé ça qui divorce, après ça qui nzela la divorce c'était, mais Paul est envoyé dans 1 Corinthiens chapitre 7, Paul a mis qu'on parler sur la divorce. Oyo kasa sali, c'est un péché. Ce n'est pas un péché mais c'est l'abomination. Papa 70 ans, OK, on a 12 ans. Abaki sivi, makila ya liboso, tango ya kokushe na mwana wana, makila ya liboso ko bima, yango ko pesa yevi, e ko bakisa ye makasi. Makila wana ko ganga ya mwana wana, et que ça la énergie vitale pour na casse à continuer. Mais ça je ne comprends pas ça. Oh lelo fingi cette église. Ami fingi si moko papa. Ami fingi si moko. Conseil na koto pesa casse à continuer nango. Atikate. Na sepelaki na langage moko président de la République alobaki. Alobaki na Kagame. Alobi le col comme tu voulais être comme Hitler, tu finiras aussi comme Hitler. Lui aussi a yebi place yaza. Eza magie so ko en Amérique eza na magie américaine. O basale la kabilo ko na ba mineur. A aussi là, le col Satan là. Mais aïe ba keloko moko ke ajo yaza na yango a commis déjà coco 70 ans coco partout ce qui a pembe sana ye partout azana ce qui a pembe ezo la que ça déjà tongo moko akufa a ezo la que ça tongo moko ke aza sous invité a bon sanzela na ye Jésus vient bientôt conseil ngalo kopesa yesa ke soka lingi li felo continuer soka lingi ke a lingi zambe a se repentir à 5 ans, basi 13 ans, surtout la papa, à tailler soingo. À ce qu'il y a 12 disciples, il y a combien de 13? Bana Jacob, Tony, Jacob. Non, papa chic. Donc, il faut parler de la spiritualité. Il est un homme spirituel. Ou il y a une spiritualité, il y a un tambolaka. Il y a un moment qui a touché niveau à moi. L'homme de Dieu, Batunio, Soba Otalabiso, Bana Sujo, Tomanagi Nango, Batu Mingi, Netindego Abenga Kinga Lobby. Yé tango zaki mwana moke abana kolala na batata mwasi na ye mais batata mwasi bamona ki mwana moke mais lui profiter ya komona nzuta batata mwasi kozwa eloko na ye bande bolimbisa
frotter na sexe ya batata mwasi na ye. Mais lelo akoli ba retomber et comme ko beta ye. Ba tana baza ebele azaka ye moko te ba te bele ba benga sur ba point wana ba mbasala ba mwana mais lelo il rattraper bango. Ni no ngikolo parce que ça parmi sujet to lobi na mkola lelo. Eloko na kotu ko senga papa chic. Monto nyon surtout oya yebi ka sala eloko wana. Même na ndoto. Même na ndoto olala olota ke obimana tata mwasi na yo, obimana leki na yo, obimana yaya na yo, il faut yeba ke okometra adultère. Même dans d'autres. Et ça demande, il faut babenga na orienter bango na service ya purification. Babenga na ko orienter bango na service ya purification, na ko orienter bango nini bakoti ko sala afin que eloko ane katana. Parce que ce qui est katanité papa, va s'attendre ne l'eau kaka faire. Va s'attendre et comme il kunki, on yobima bango. Va s'attendre kaka na faire le jour que Christ a roya, c'est un jugement. C'est un jugement. Donc ils ont senga wana ezala service mobimba. Il faut azonga et pas batata mwasi na ye, asala nanu oto benga ka repentance moko sincère. Ko senga bango pardon. Même yendeko oyo akene ko tia bimina bandeko na ye ceux qui ba kompe na semi na yebite. Oui, ba kompe na semi. Ah, tata atie bango semi. Atie ta nani mama legina gonte ona ezi. Siko banana na bite ba kobenga bango banana. Akobenga bango banana. To banana ba kobenga banana. Noko papa, noko pap. Hein? Pap. Pap noko. Bon, ils allaient répéter, je sais pas, papa. Bah, comme on a pu vendre biso de ça africain, de débat que non, donc moi ça boti, borbenga ye noko. Si on a comme nok pap, c'est-à-dire noko papa. Ça demande maintenant la repentance. Azonga ebi sabango ke na bima na bino, bazemi bozana ngwe anga. Azabe makasi na ba retomber et que ça la wana na famille. Après wana et que c'est un service de purification et ça demande. Ba purifier bango. Pebana wana, il faut qu'on purifie bango, qu'on déclare bango innocent. Bana ba besoin de délivrance c'était au boko tama wana. Et ça le bana msu ba botama inceste. Ba ça besoin de délivrance c'était. Ba ça a besoin de purification. Il faut montrer ba comment que service de purification ça les maka. Pour pas déclarer bango innocent que ce que Christ a dit makila wana inceste landa bangote et kanga bangote et déclarer bangote tongo boko ba la chichete parce que les gens de mabote inceste makila na bango na kati makila na bango bazo tambola na makila inceste et ça déjà mi be comme que kangi bango donc il faut service seulement il faut prier seulement pour pas déclarer bango ba innocent là c'est ya nini on a ce que Christ a dit basa la condamner basa la déclarer. Merci beaucoup Père Tourimi na suka ya mkwalelo émission mkwalelo kasi numéro de téléphone des lignes ba retenir pe nini na maïnyo to sona mkwalelo na oyo nyoso to sololi ça que papa chic bande ko bayi bake baluka délivrance pona sia baka o esa na bato ebele et so le kala ba famille ebele lelo to so mona même que na sabilo ko memaka kufa baluka nzambe na kati ya profondeur babenga basale nzambe toza wana tokoki ko aider bango na ba conseil tokoki ko aider bango na ba orientation tokoki ko aider bango na ba service ya purification même soko mona même bolumbu ya ndeko na mwasi omona bolumbu ya tata na yo même les rêves soko kota na wese bokutani na ye il faut yebaka que non et ça déjà au monde au côté déjà na kata monde moko boy et senga fa bimisayo et conseil ya souke ça que vraiment na pamboli mwana nanga se fera bisa ou les prophétesses se fera zamba pambola yo vous êtes toujours dans mon cœur tant que papa na pamboli maman Israël tout le monde maman Jackie Lokota zamba pambola bino numéro na biso contact ezali plus 243 81 41 88 012 ndeko nyonso to koto benga biso na numéro wana ko biso soit to benga biso na numéro il y a orange plus 281 et plus 283 85 61 94 94 0 nasuka obenga biso to saliwana pe nzamba pambola bandeko nyoso tu la sœur Astrid nzamba pambola yo oyebi lisusu papa chic te nazo ba sauter oyebi sœur Astrid te oh il avait une sœur avandaka na bandal
ayela ko pe caméra. Ah, Maman Astrid. Yo zolonga. Wana Maman ndako, wana mutachibiso. Vraiment. Maman Astrid, na pêche mbote ska ozami. Maman Astrid na pêche mbote. Ayela imso pe ba micro cravate hein. Vraiment c'est bon. Na pêche mbote ska ozami alobi atikaki biloko mo bone okenda kozwa pete benga nga me biloko ngo baba kai otikala kozwa te. Maman Astrid na komisi hein. Otikala okenda kozwa te ti lelo na bita abitunaka okenda kozwa te osilika quelque chose comme ça. Na numéro n'est pas la perdre qui yango. Dabi atika onka na flat place la vanaki ezapeka wana. Le numéro na ça fait longtemps na bandi soto aussi sur robuto et de repesa ngango. Na perdre penda numéro ya ndeko wana. Na perdre ki numéro ya maman na biso wana. Vraiment nzamba pambola peyo vraiment to mona ni la mikolesa ko ya bande konyo surtout basunga ki biso pe na orphelinat atana 1000 francs nzamba pambola bino to soki ndeko mi balé misatu. Ce qui n'a pas sanité, mon atindela biso $50, mon $100, mususu $100, zamba pambola yo sœur Paola, sœur Charlène, zamba pambola bino vraiment, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Na bandi to komi na suka ya mkwa ya émission mkwa lelo. Soki Jésus Christ azongite to kutana pona émission sika. Bye bye. Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Nzumba Mouteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous venons encore une fois de plus auprès de vous, nos très chers partenaires, les gens de bonne foi, de bonne volonté, les gens qui nous soutiennent à chaque fois que nous avons des activités. Nous venons encore une fois de plus auprès de vous solliciter une aide au profit des personnes vulnérables que nous encadrons en cette fin d'année 2023-2024. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Très chers partenaires, toute personne de bonne foi, de bonne volonté qui va nous suivre, sachez que les personnes vulnérables manquent de tout et ont besoin de notre soutien. Votre appui donnera le sourire à une personne vulnérable par vos dons, vos contributions et autres pour aider ces personnes vulnérables en cette fin d'année 2023-2024 parce qu'ils en ont vraiment besoin. Que Dieu vous bénisse. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.